Bonjour à tous. J'espère que vous êtes malam par la grâce de Dieu. Eza santé pa ya ere kokuta yo soki toza na butu bonsoir. Toza na moi tolobi bonjour na batu nyonso balandi nyonso ya chaîne na biso Julia Faya Kangoni officiel. Nzambe alola apambola bino nyonso. Merci na batu nyonso batalaka, batu nyonso bazo komela ngai. Merci, bo continuer kokoma, bo continuer na ko s'abonner massivement na chaîne Oyo Julia Faya Kangoni officiel. Bo kuta basango ebele modèle nyonso. Mama Pasteur alingi aloba, bozwa bakiti bovanda, bo pusa na liboso. Mama Pasteur aye na sango ya mawa makasi. Bovanda. Boya, mama Pasteur alingi aloba. Naza na sango ya mawa makasi. Bovanda. Bandeko nanga sango ya mawa nazali nango ezali sango euti na mboka ya Nord Kivu. Euti na Nord Kivu. Epa ya libota ya ndeko na biso babengi Lukulira. Lukulira azali taximene. Azali mutu asalaka musala na ye. Azalaki marié na mwasi na ye moko na mwana na bango moko. Ndeko na biso Lukulira taximen dimanche akendaki ndako ya Nzambe lobi. Abimi na mwasi na ye oyo bozomona na bilili na tie ba foto na ye bake ndako ya Nzambe bake kosambela kokumisa Nzambe. Tango bauti na église na pokwa papa lobi tika na kusala taxi ndenga misana kusala na pokwa auti église tokolala na maboko pamba te tika na kende kusala taxi. Papa zui mutuka na ye akoti na taxi akei. Kokende kaka kendaki bato aliboso batelemisaki taxi bazaki mibale bana mibale. Batelemisi ye asaka taxi bandakala. Amesana na ye taxi amemaka batu nyonso. Amemi batu mibale wana bakoti na taxi. Taxi epusani mobali mususu atelemisi taxi. Bakomi misato. Mema biso biskato zokende. Wapi wana na ville ya Goma. Po makambo esalami na Nord Kivu na kati ya Goma na ville ya Goma. Amemi batu. Akena bango kote bakendaki kuna. Soki nini ekomelaki baye kokuta mutu aza ya kokufa basi babwaki. Zuka na taxi oyo amemaki bato wana bakomi kuna liboso bakangi ye batie singa na kingo babuki kingo. Babuki maboko babwaki ye wana bazwi taxi na bango bakei bazwi mutuka wana balandaki bake nango. Ndeko na biso atozoloba baye ko découvrir na tongo ya lelo. Mukolo ya liboso lundi na tongo makambo esalami na 21h30 ndenge bozoyo kazoloba na Swahili saa 3:30 ya bushiko. Inaonekana ke elakisi keza 21h30 ndeko mobali akufi atiki mwana na mwasi na ye jeune autaki kobala abali mwasi na ye kitoko baboti mwana na bango lelo papa kei pas même pas 40 ans makambo na uti koloba na video ebimaki lelo na tongo ya garçon akufaki na Angola musicien wana Stade Mayor ya bakudur na Angola o babengi chef d'état major ya kudur na 36 ans mususu ye uti kotika biso. Yango na ngina loba nazo kamwa. Bo totuni nan to expliquer nan. Totuni balobi l'état yaki atali ndenga saka ba mesure na yazo tala batali bakomi basali makambo na bango bakei sans réponse balobi eloko mon côté. Bandeko nanga makambo ezo kamwisa ngai. Kuna na este toza na guerre. Toyebi ke guerre wana tokolonga. Siko toza na guerre na este. Toza lisusu na kobomaka kaka bato bakende ko défendre guerre yango nazotuna. Epai boye guerre munguna akoteli biso.
epai biso kaka biso na biso mpe tozobomana. Est-ce que eza malamu? Yango nangeki na tuna leta na biso talela biso makambo oyo. Kisasa tozoyoka kuna kuluna moyen eza te, koboma na koboma. Siko lelo ekomi makambo kuna na Goma. Na Goma bato nyonso biso nyonso toza concentré po na Goma mabondeli Goma wana po biso nyonso kuna na este mobimba. Esengeli biso nde tokolonga bana ilaka. Sikoyo jeune angoyo bazosenga ba jeune ango bakende kuna ko défendre mboka. Siko kaka biso na biso tokobi kobomanaka. Jeune mwana mukeboye atiki mwasi jeune mwana muke nanya kozwa charge ya mwana wana, nanya kozwa charge ya mwasi wana. Yango mbela otozobelela leta na biso atalela biso likambo oyo. Tokomi koyoka na pasi. Siko jeune ango bazobenga ba jeune bakende kobunda. Wapi bakende kobanga bazoboma bango. E bazwi na mutuka ango bakei nango. Atozolo batile lo mutuka nano emonani te. Ebembeza na se wana. Nazoto nsiko nani akokunda ebembe wana fami akende kokunda. Mbongo ango ekouta wapi akokunda. Mutuka ango nde pesaka mbongo mutuka ango ekei. Soki ata mutuka etikalaki banga bazwa mutuka ango bateki yango po bakunda. Siko mutuka ango yango wana ekei. Bandeko na ngai. Botika makambo oyo. Suboluka kata misala pona nini bolingaki botika ye bozwi kaka mutuka bobwaki ata na se bobeti ata mbata bobwaki ye na se bozwi mutuka boke nango siko na miniti yao na mutuka boke nango na ye moko bobomi ye toujours mboka eza kaka na insécurité. Bandeko na ngai yango tosengi penza leta sunga biso. Biso toza libanda mboka tozokoka ta koya ko défendre mboka na biso te. Toza na bobangi makasi komona makambo ya bwezomona tozomona kana miso bo. Eza malamu te. L'État zwa kaka décision. Bozo luka bata kende guerre. Ba mibi wana tango bozo kanga bango. Bango na bokanga bango bakenda guerre kuna te. Eza malamu te. Muyibi ezosila te, banditisme ezosila te, kobomana na kobomana, tozo kundaka kaka na ba jeune oyo, ba mikolo mibange bazotikala kaka bana mikeo bako défendre mboka na biso, ba future na biso. Oyo balobi na kati ya bible ke bana baza ba flèche na biso ya réserve. Ya lelo biso tonuni bana wana bazui relève. Bandeko nanga. Tozo suka wapi mboko oyo, tozo suka na mboko oyo wapi. Epai munguna azo domine, aboma biso, akote la biso na mboka, epai bokaka biso na biso tozo bomana, toko suka wapi. Mwasi na mwana. En tout cas, tosengi na l'État. Tala biso likambo oyo. Insécurité na mboka. Bota biso likambo oyo. Eza malamu te. Moeta biso toza libanda na bana toza na posa tokende ko défendre ata mboka na biso yo tokoya ko défendre comment na ben sécurité ya boyi eza pasi mingi eza pasi siko libota kuna pasi na pasi en tout cas yango na lobi na libota courage libota oyo nzamba fortifier bino apesa bino bokasi pe molimo ya ndeko na biso lukulira epema na kimia. Nzambe na ngai tokosuka wapi? Nzambe akonsole bandeko na biso Goma mobimba nayebi ke boza na kati ya problème ya munene matanga munene nayoki frère na biso moko alobi kombo na ye azali Emmanuel Senga alobi boye wana nde ya na biso tolingaka ye mingi oyo audio bozoyoka sikoyo oyo nakotia soki na sisi koloba audio moko nakotia wana bolanda azoloba bazoyoka pasi mingi azoloba na Swahili yango nalingaki naloba nanu bongo nde natiela bino azoyoka pasi mingi aza ya na bango bazaka na ya na bango moko wana sungaka bango
lokola kei boye ezaka pasi mingi nayoki mabe makasi kasi tolanda nano audio yango ata bokoyoka te eza na swahili ngai na kointerprete yango na lingala toyoka nano audio yango toyoka yango. Ninasikitika sana kuona jinsi walivyoua kijana Lukulira. Alikuwa ni taximan, alikuwa anatembeza gari kwa usiku upande wa saa 3:30 ya usiku wa jana Dimanche le 20 ya mwezi huu. Kwa hiyo alikamata wajambazi wakaingia mugari. Walipoingia mugari alizani kwamba ni wateja tu ambao wanaingia ndani ya gari ili aweze kuwabeba, lakini kufika mbele wakamgeukia wajambazi. Mara moja wakamkamata, wakamnyonga shingo, wakamuua. Walipomuua wakakamata gari wakaenda nayo. Wakati walienda na gari mpaka hivi wakaenda tupa maiti kwenye barabara hapa pa mji wa Goma, na ni hapa ndipo ambapo marehemu ameweza kufariki katika nchi ya DRC, province ya Nord Kivu, ville de Goma. Basi ni masikitiko kubwa. Serikali ilifika kufanya uchunguzi. Walipofika hapo baadaye wakaenda, lakini hawajaleta jibu lolote. Wema, tunasikitika sana kuona jambo hili linatokea ndani ya nchi yetu ya Kongo. Waongozi tusaidie sana kwa kuweza fanya uchunguzi wa raia na kwa kuweza kulinda raia. Mambo kama na hii kabisa inalumiza sana roho na mioyo ya wakaaji. Sisi wandugu wa marehemu tunahuzunika, tuna huzuni nyingi sana mroho kwa kuona tunampoteza kaka yetu ambaye tulikuwa tunampenda sana. Basi na kwa saa hizi tuko katika matanga hapa nyumbani. Basi jambo hili kabisa ni jambo la kusikitika sana na limeumiza watu wengi sana roho, lakini serikali letu iweze kutuangalilia mambo kama na hii na kuangalia usalama katika mji wetu wa Goma. Watu wananyanyaswa sana kabisa. Watu wananyanyaswa bila sababu yoyote. Serikali mtusaidie kwa security, mtusaidie kwa kuweza kuleta usalama ndani ya mji wetu. Ni hiyo ndiyo habari ambayo tulio nayo kwa ajili ya masikitiko mengi kupitia ndugu yetu ambaye ametuacha kwa siku ya leo. Basi ni hiyo machache ambayo nimetaka nieleze na niweze kuyatuma. Oya uti koloba azali leki na ye. Leki ya taximen wana kombo na ye Lukulira. Azo explique na Swahili alobi boye bazo regrete makasi na liwa ya ndeko na bango aza nanu jeune makasi na kombo ya Lukulira.
na ndenge akufi kuna na Goma na Nord Kivu. Na kati ya Goma azalaki chauffeur atambola na taxi, abimaki na taxi na ye ka nde nauti koexplike bino nde biloko ye azo koexplike. Alobi bazo regrete makasi, aexplike mpe ndenge polisi ayaki asali spertif nyonso wana atali ti akei. Me nana alobi eloko te, alobi mpe na mutuka ekei baye kokuta ye ezalaki 21h, baye kokuta ye basi babwaki ye na se, basi babuki ye kingo, babuki ye na maboko. Nde yango azoloba, alobi bazo regrete makasi na famille oyo po ya na bango asungaka bango mingi, asungaka bango mingi, balinga ya na bango wana mingi. Aza mutu moko atambola na kobanga Nzambe, azaka très bien, azaka na problème na mutu te. Yango bazo regrete, atiki mwasi, atiki na mwana. Nde biloko azoloba na Swahili, nga na interprete na Lingala po bokoka ko comprendre. Yango alobi na kombo ya famille na bango nyonso mobimba bazo regrete makasi. Yango nga na kobakisa kaka courage na famille oyo, courage Nzamba lola fortifier bino penza, apesa bino baka apuya fortifier surtout mwasi na e po eza libala ya sika, libala esika ezaka elengi makasi na mwana bango moko. Nzamba a console mwasi wana, mwasi na e a console na mwana na famille mobimba. Nzamba a console bango, apesa bango kimia. En tout cas, pasi mingi, en tout cas, na souhaité bina pesi bino penza, mes condoléances en tout cas na famille mobimba. Pe na molimo ya ndeko na biso Lukurila epe manakimia. Yango bandeko tosengi kaka tozongeli lisusu mpona gouvernement sunga l'état na biso ya Congo RDC, esunga biso na kote ya nani ya kobatela peuple, parce que bato bazo souffrir mingi. Sécurité za na mboka, omoni toza na problème nanu ya guerre, mungu nazolinga kotela biso. Soki biso moko tozoyokana te, eza pasi mingi. Soki biso moko tozoboma na lisusu, eza malamu te. Oyo eza biso nyonso tozotala kote moko na est, po biso tolonga. Siko soki tozokende liboso, tozotala liboso ke kuna tolonga, mais na sima na biso mungu na pe azo atake biso, azo bomaka, eza malamu te. Yango tokosenga kaka na leta acha penza sécurité na mboka ekozala malamu makasi. Nakanisi muke nazalaki nango, yango yo nayebi batu nyonso balandaka ngai, merci beaucoup, bo s'abonner massivement en tout cas. Na Goma kuna nayebi keza na batu ezali na Fire City nyonso mobimba na pesi yango mbote. Na évangéliste na biso Jean Dédier na pesi ye mbote, na mwasi na ye Nzamba pambola bino. Na pesi lisusu Amani Gentil évangéliste, Nzamba pambola yo, ye moko Emmanuel Senga, Nzambe asunga yo, afortifio, apesa yo kimia. Na pesi pe na Daniel, frère Daniel na biso, frère John Kamulolo, na pesi ye pe mbote, Nzamba pambola. Na apôtre na biso, apôtre Junior Kasea Ono, aza apôtre responsable, pasteur responsable ya Fire City, ye pe Nzamba lola pambola ye. Musala kitoko na ba séminaire oyo azopesa, en tout cas musala kitoko. Honorable Nzinga, Nzamba pambola yo na musala ozosala, tosepeli makasi. Batu nyonso bayebi ngai, batu nyonso bayebi ngai, Nzamba lola apambola biso nyonso, na sepeli makasi. Pe na libota na nga nyonso mobimba ya Kangoni, bisika nyonso bazali, na pesi bino mbote pe Nzambe ayeba ko pambola bino. Monde mobimba esika bakangoni bazali, pe na kobosa na père spirituel na ngai Daniel Ukalala Kiako, na mama Étoile Clara Lutula, Nzambe apambola bisika ozali, na mama prophétesse Isa, na papa Pedro, bana nyonso Nzamba lola pambola bino bisika bozali. Na kanisi lelo ezalaki kaka mbote ya bapaster bapaster na bapaster, na prophète Michel Kilolo,
Mwanza na kati ya Kisasa, profete Angoya munoko alola lola efungwami ezoloba na munoko na ye. Nzambe apambola na berger Dona Masimu, Nzambe pe apambola bisika ozali musala kitoko ya Nzambe ndenge ezokende liboso. Nzambe apambola yo, bapaster na bao bayebi nga na oyo bayebi te na tine bino bambote. En tout cas Nzambe alola apambola biso nyonso. Nakanisi na suki awa tokutana mbala nsima. Merci beaucoup. Ciao.